Problème ya mama Teresa na mama Top ekomi likambo moko grave. Bablo mususu bino bomona yango na miso boye, mais il faut tala bablo mususu na spiritualité. Ndeti mama Teresa na mama Top bauta koza ba camarade kaka la mingi te. Bazaka ba camarade makasi. Siko eloko ndeti nini oyo ekabola bango, eloko ndeti nini oyo emema bango bakoma tina niveau lelo na séparation makasi pe na haine. Ezaka séparation pamba te mena haine mobwe na motema o tobenga haine pro max. Yango nde eboti makasi na motema mama Teresa na mama Top. Alors bandeko nanga lelo na eko expliquer bino lelo penza Irsi Botelo TV ayena kolobela no likambo yo toyoka no explication oyo claire. Tomona ki mama Teresa uto bima na émission alobi ke mama Top a bloqué ye. Mama Top a bloqué ye. Alors toyoka kaka muto aye ko pesa information te to luka pe ko yeba likambo nge bandaki ndenge nini po mama Top a bloqué mama Teresa. Alors mbote bandeko nyonso obolanda Irsi Botelo TV, mbote na bino esika nyonso bozali, boza ebele obolanda biso, en tout cas na pesi bino bambote esika nyonso bozali. Ndeko nanga soki eza mbala liboso otombe na chaîne na biso awa tozalaka kaka na système moko. Soki eza mbala liboso okwei na chaîne na biso to souhaito d'abord boyei malamu. Alors welcome na ndako na biso, boyei malamu, bienvenue na chaîne na biso Irsi Botelo TV. Tozaka na mibeko moko soki mutu akoti mbala liboso, soki mutu atali biso mbala liboso, alors o s'abonner, o commenter, o liker, o partager, yango vraiment ezalaka objectif na biso. Donc tango koti objectif na biso ezalaka tango okoti mbala liboso na chaîne na biso, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager, ezalaka vraiment malamu mingi. Wana na lingaka bato ba soutenaka biso to kende liboso, alors na lingaka bino makasi nzamba lola amona bino nzambo to sambelaka, amona bino nzambo to landaka biso nyonso a continuer ko batela misala na bino ekende liboso. Bandeko nanga problème ya mama Top na mama Teresa eza grave. Bomoni ba comédien na biso kala to banda ko comprendre bango te. Lelo soki ba comédien ba komi na ba conflit ya makasi bandeko lelo penza na ko bando expliquer bino likambu banda e bandeli ti suka to yeba nanu source ya likambu oyo na kati aza nani. Mama Teresa na mama Top, mama Teresa lobi bien na émission na ya salaki na ucho landa lobi bien. Ba voyager ba kenda soki Dubai Lubumbashi boye na mama Olive to ba kendaka bazalaka ba pire makasi po bakabwana mama Top ezaki difficile. Et puis tomona ngo na matanga ya nani, tomona ngo na ba video, tomona ngo na ba mamamu nyonso ke mama Top na mama Teresa bazalaka ba camarade moko o bakoke ko kabwana te. Alors eloko nini oyo esali bango mibale bakoma nde bakomi lelo. Eloko nini oyo kota na kati na bango. Tana obetaka lisola sila na Belleville na expliquera bino ke mutaka bola sila na Belleville za la maman Olive. Pourquoi maman Olive? Pourquoi tolobaka maman Olive? Soit pourquoi tokotaka maman Olive? Bande ko boza na betela bino lisolo bien. To fait comprendre boza na ibike bata mayele botalanga, na ibike bato botalanga bozaka batu moko sage, bozaka batu moko mayele makasi. To analyser no eloko ngana bino. Sila na Belleville bazaka koyokana très bien. Bazaka koyokana très bien, basala ba parcours ensemble avant bakota mamba maman Olive. Bake voyage à liboso et pas maman Olive, bazaka na bango nyonso ensemble bazaka bien. Bake kinga kati ensemble bazalaka bien. Deuxième tour sila yo ke kinga kati ye moko ba photo moto monaka boye sila bazalina ba la duchesse babukaka ba pondu bablo mwa bongo. Belleville kendara te mukolo ngo bakenda bango moko. Troisième, Belleville yeko kende basila bakenda kite. Quatrième fois bayako kende bango nyonso. Ezalaka Belleville salaka liste ya bonne année pona bato ba ozo ba soso epa ya maman Olive. Bandeko ba video wana ezali en tout cas na lukango na zong sela bino awa na Irsi Botelo TV. Depuis kaka les jours wana jusqu'à présent maman Olive na Belleville bazara li souté. Ba raison ebime bele o kuta Belleville salaka boye o kuta makamba boye o kuta makamba boye ba raison na nyonso to yoka oyo Belleville akabonela na maman Olive to yoka ngo
Après quelque temps tu ko mona susu voyage moko boizaka ya Lubumbashi to monaka lisu Belleville na kati Belleville azaki na Vincent Toulouse to monaka ba Vincent to monaka bango nyoso na kati ya voyage wana bato balobaki o esengelaki baloba. Alors mama Teresa na mama Top bazaka koyoka na bien tango sila na Belleville bazaki na ba guerre te. Sila na Belleville tango bazaki na guerre te, mama Teresa na mama Top babanda koyoka na très bien. Lelo mama Teresa leki na TV lobi ke bango batonga te, bango baloba kombo batu te, c'est faux, archi faux. Kota la deux groupes koto na koto eyebanake bakombo batu ebetamaka. Eyebanake bakombo ya batu ebetamaka. Eyebana. Mama Top alobi ke muto oboma théâtre ba oyeba ye, muto opanza théâtre ba oyeba ye, mais mama Top abwaki misu na famille bota. Mabosani ke na babakuku pe ba traître bazali. Abosani. Tala toza batu mwindo to ba congolais en plus. Na biso ba congolais to yebi dia to mesa na biso piolo pio to loba na biso. To loba na biso. Mais affaire o ya mama Top na mama Teresa soki komi boye. Ezaka nde sila na Belleville eza. Ndepe mama Top na mama Teresa bakomi. Mama Teresa lobike mama Top a bloqué. Est-ce que mama Teresa beteli biso avant mama Top a bloqué? Ezaka ndenge nini? A beteli biso te. Mais batu toye directement to fingi mama Top. Pourquoi bloquer mama Teresa bande ko muta bloka mutu na tina? Naza te pona kote la mama Top, naza te pona kote la mama Teresa, mais non sala analyse nanga selon nga. Selon compréhension nanga. Alors je veux pas que vous finga na ba commentaire boya koloba n'importe quoi. Na moni ndeko moko aye ko commenter na vidéo on a salaki après vidéo oyo. A commenter lobi ba bêtise ndeko nanga. Nga na lobango nazalaka nanga ni contre ni pour. Na sala analyse nanga lo lenge longo bani. Lo lenge elongo bani. Bino po ani bolinga te ke soki batu bana faute bakinela bango faute te. Il faut dévoiler ka. So muto na faute, il faut lo barakete na ngambo pe na bo na faute. Il faut lo barango. Ezaka te to ya kaka to ya kaka na banda kaka nga pousi la nga pousse. Non. Ce qui muto na faute, il faut to lo bakete place o asali mabe. Il faut ko lo bango. Bino bozaka wana ce qui muto finga Belleville. Wana bovandi kimia bobeti maboko mais so muta yo lobela mabe po na sila boyo tia ba commentaire boyo finga c'est pas bien eza kitoko te ce n'est pas bien bandeko nanga soki muta loba mabe po na Belleville bobeti maboko boke commenter bo sepeli mais soki muta ya atie pe sila na nzela boye na ba commentaire bo bandi ofinga ndeti video o to kotsa na chaîne na biso avant video o mabeni balobi wana mais na moni bakuku ba yo commenter ba fingi mabeni ni otolobaki na video wana. Est-ce que tant to beti lisola ya Gabi, to mentionné que babakuki nde bakende ko finga Belleville. To mentionné bongo, to mentionné te, to lobaki to pesi conseil en général. Bo ya ko commenter ko finga pourquoi? Eza bien te. Eza bien te? Bino bolinka baloba bolamu pona besila, baloba bolamu pona Belleville te. Il faut to loba so muto malamu, il faut ko ya loba pe bolamu na ye. Eza te ke to yo lobaka mabe, nyonso to kumisaka hypocrisie eza mabe. Hypocrisie eza mabe. Lelo bandeko na biso ebele bakoka su kote Michel Belleville pa na bango te. Ata Belleville sali bolamu mo ya te mission na pa na eza te po ani a vivre na hypocrisie. Eza bien te. Eza bien te. Boye bana bino ke te mutu boaza mabe mais bo vivre na hypocrisie c'est pas bien. Eza kitoko te. Yango bomoni ba comédien bo bomana. Soki lelo ma Teresa na ma Top bakomi boezaka pona Belleville na sila. Po bazaka qui sont pour qui sont contre. Yango lo bakomi boye. Mais mama Top mama Teresa ya lobi ma Top a bloqué. Est-ce que ma Teresa beti li solo na bandeli? Avant mama Top a bloqué ye, ma Teresa expliquer zaki ndenge ni. Bandeko nanga toza eza batu muso pe ba bloquer batu na téléphone. Premièrement ngai moko na bloquer batu be na téléphone nanga. Nana batu on a bloqué mais na ko bloqué mutu ka pamba boete muta sali nenge loko te na ye na bloqué ye toza batu quand même bandeko affaire o Belleville ye ko sala ni po ngana na tuna kamwa kaka affaire o eza ya mama Top na mama Teresa siko Belleville na place o bokoti ndeni
bokoti Belleville ndeni so na otala bata théâtre na loba lelo musu bato bakosangisa Belleville na sila ezala nde Matop na Teresa bamamilo kuna yebi te po mamilo no namona na ngai na SBT bama Teresa Matop njesa joua kala penza mikolo ya théâtre bapapa elombe bato mwa mikolo bango nde bakosangisa sila na Belleville tomona pasteur Jean-Paul Mayata meka ngo me esimba te elakisa ke ya na eloko moboya makasi ya na kati wana ya na mbuma moboya ya makasi ya na kati wana bandeko ene bota ya kindoki ene ya kindoki boma motema mabe ya kindoki makasi lelo boza na bomoi bakomedia tomona ata kokufa nde komaka tomona bamisu nde balelaka tomonaka suzi banto akufe akendaka abwe Diana Makila mwasa kitoko akenda Mira Esa akenda combien de comédiens au bakenda mais bino banda kala ti lelo bozalaka na baranking bo changer te ba génération kuta mikie ya ba jeune fille mikie ya ba mikie kuta na théâtre ba se comporter bien koleka ba mama po ba mama mikolo ba na hypocrisie makasi après le loso moko zui matango kei okende te bozaka wana so na matanga bosolola boyamba na bopesa na bambote me na mitema na bino bwana kindoki na mitema na bino bwana motema moya mabe ya makasi na kati ya mitema eya kitoko te toloba vérité bandeko toyaka kaka teko nga nalingaka sila nga nalingaka Belleville nga kutu naza penza abakuki toyaka kaka bongo te place esenga vérité toloba vérité nga namona na famille bote so pena filme mo elekaki ya kitoko te basepe nango te bakomela Belleville ke basepe nango te et puis malgré nango tomona pe filme mo mabe pe eleka te me bakomaka tomona parti mo basepe nango te bakomi penza bela parti o kitoko te bakomaka. Pourquoi? Eza kaki fanatisme te, eza pe kosunga musala ekende liboso. Eza tata muto osa mabe, ata iloko eza mabe bino bozaka kitoko, osala ki bien, bravo, bon, non, bo eza koboma musala. Bo eza koboma musala. Bo boma musala théâtre. Lelo sila ko benga Matop pita jouer pa na e, lelo Belleville pa ko benga te Ma Teresa jouer pa na e. Bozo se limiter. Pourquoi bozo se limiter? Pour motema mabe eza mingi na ba comédien. Pour motema mabe eza mingi. Naeba te soki ezaka ni mutakoli akoli na famille na bango, aboka mi na famille na bango, ajuli kanisa tanga, ajuli kanisa sa théâtre mutu mwa pesa ke likanisi wana zate, mais lelo comme élévation na ye comme ça batumsu mutema passe na comprendre te poani ba comédien, bolinga te nzamba élever mutu pourquoi? Lelo matanga ya Gabi batu nyonso ba olobela ngo Belleville kutu. Est-ce que Belleville uta ko kufela soki noko na ya kufaki? Tomona ba comédien ba kendaki, tomona na ni bia Gabi akendaki. Tomona ya Gabi te? Est-ce que tomona contribution ba comédien? Tomona ki yango te? Mais ya Gabi akufeli ya na ena kutu ko rebimite. Elo mutali boso ba otala kendeka Belleville poani. Ba oba ke baba comédien te. Ba oba ke baba comédien te. Baba comédien. Parfois bino mo bo créer des ordres. Tala comédien moko ake kuna ke panza ake bete ya Gabi mutema ko balikambo alukuta po ani po bino ba comédien bo créer des ordres. Matop lelo na mana na Mama Teresa ba oloba na te ba na binemi sko lelo so sila na Belleville ba yokani na bango après bino pe bo yokana nga mituna ka question na ba comédien o bokanga na kanda po na sila na Belleville po bokoma ngai pour boye ngai contre boye lelo na loba lelo sikoyo to loba na ke sila na Belleville ba yokani boke wapi après bino nde bo bando yokana bo vanda na kana bakana bino nde bo vanda na o koto aza bakuku o koto aza famille bota botika la ka bon mais botika nde ko fingana botika nde babilo mo ezanga tina botika koleka na be mission koloba loba ekitisa ba carrière na bino ekitisa ba âge na bino ezo kitisa ki sagesse na bino
ata mutu mo akanaki asakana o to osakana o pona makambo na bino. Lelo ma Teresa o te ba bloqué ye o ya Gabi o ba vérité bino nyonso wana ba vérité na bino. Ma Teresa ana ba vérité ne ya somo o soto panzi mabe ekoti. Ma Top pe ana ba vérité ne ya somo. Ya Gabi pe ana ba donc mutu moko tazangi ba vérité. Ya Gabi ma Teresa ma Top bozala ba camarade boyebani ba vérité ensemble. Donc lelo so mutu moko lobi ka bimisa vérité muninga nyonso ekobima. Ba vérité nyonso ekobima. Alors to tika ba bisala sala o to sala to tika ba comédie bokola bola tamba puta tanke ba mama me bokola pe bozonga ba bébé te bino mokasi so zu rouge à lèvres to zu crayon tiendo zongi bébé bozonga ba bébé te bokola bino nyonso bosala ba via busoto na kala bino nyonso bosala ba via mabe na kala toyebi bino nyonso toyebi. To comment féliciter génération lelo pour génération kala théâtre zaki mabe génération lelo malgré mais to mona ba jeune ebele ba obala ba ovana mabala na bango to mona so to na famille bota to mona Davina apo abala to mona Sylvie Seka abala to mona Naomi Lufuakenda abala to mona ba comédien ebele babala peut-être que na kalizala bongo te. Combien de mibali o babima babala taba na biso akala o baboya. Mama Top banda kufela mobali kala desida bala na elisute. Nani Mama Teresa pardon. Mama Teresa banda kufela mobali kala. A desida ka bala na elisute avana ya comment ozo ba petit chéri na vene. Mama Top azo ba petit chéri na ya vene. Ya vina bino. Bo mema nyonso na internet te. E kitisa ba carrière na bino. Félix waze kwa loba kie. Na okutoka video mo Félix waze kwa lobi. Yo ya kaka koloba basala kinga boye. Kuto asali nga boye. Avant asala yo bongo. Elo ni elekaki. Po amuta ko salo bongo ka pamba te. Elo muso mabezala na ba comédien na biso bali ko yoka. Tomoni eloko elekaki pa ya Gabi. Soki ya Gabi ayoka ki kaka tomboki pe lobi. Or likambanga eza nango bongo te soka tomboka kelingo zape mabe bozana ka koyoka okutu comédien moka ya lobi na ngabwe combien de personnes bakangela baninga kanda bakangana binemi likola koyoka bokenda même musika bokoma oboma na kotia na ba poison kobwakela na bambasu kala to bandoka sa ba poison uta na monde tete te me ka bango na bango baotiana na ba poison baoluka na babomana. Lelo comédien ko okena ndaka muninga ne comédien ta mela mai to alia a boya. Po ani ba maladi ebele. Ba boma na mingi. Likola succès. Bo banda ko sala succès banda kala. Metina moya lelo bo wela ka succès bo kamusanga. Succès bo banda kala. Metina moya lelo bo wela ka succès ya ko kamwa. Botika Belvia sala pe musala na ye. Botika pe sila kuna sala pe musala na ye. Botika bango basala misala na bango bosala. Soki lelo nzamba beke ba oyoka na ba mibale ba oyoka na. Botika bango. Surtout Belvia na comprenate bo inaka e poani. Moi sabato akipaka makambute. Oka pedaka akipaka kokolo. Mais lelo ko musika ko misoso so moni mutasala be émission te se kaza mabe koleka. Oh. Ma Teresa lobi yango so moni mutasala be mission te seka za mabe koleka e ana batu musuba mi pesa discipline ke na teva oleka te bimbo kasi ko za star ezaka fo mutu ko sa be mission 4 5 6 e ana batu musuba mi pesa na ye ni ndeti Belvia mi pesa na ye a mi pesa na ye ni discipline ke na teva oleka na te po fula mutu oleka te ala na chaîne nemo kasi ke debo mona na chaîne nemo ko atie mission mo bo abanji koloba nan to mona te eko ya pete mutu na mutana ndenge na ye amemela vie na ye mutu na mutana ndenge na ye amonela makambo peut-être mutu musu amesa na ye aka na bemission alobaka akomaka postaka mais mutu musu amesana bongo te aoya ndeti na émission bando ko expliquer nini amesana te tokanisa pasteur de la foi soko abengi ba comédien nyonso sila na Belleville ba oyokana mais batikala oyokana te esili wana c'est tout.
soki nzambe osala grâce bayokana bayokani soki mpe te bavandi bongo eya problème te moto amene vi na ye moto osala makambo na ndenge na ye soki botika kotuka baninga ndeti nga boye moto so abloke nga na oleka na émission naloba mpoani ndeti matop Teresa so matop abloke yo olekaka na émission mpo explike kaka matop ablokaki nga matop yango aza liboma te aza mpe mutu ayebi eloko nini oyo ye abloke aza mutu ayebi pourquoi il faut luka oyeba mutu abloke nga mpo nini soki penza oza na problème ya mutu te na motema oza pe na sain oza na problème na ye te approche ye otuni ye namoni obloke nga pourquoi oyoka eloko mutu abloke yo mais yo moni mutu abloke oye na émission mbaa moko lobi santo oyebake ablokelaki yo ndenge nini problème yango eutaki wapi mpo abloke yo ebanda ye ndenge nini mpo likambo nyonso ezalaka na ebandeli nango likambo nyonso eya na ebandeli nango bandeko nanga batateatre totika distraction totika bwa mikolo no tomona te bamama mapasa ya Nigeria baya babadosala badiscussion mo boye no tomona te soki ezalaki bato mosusu bayokaka lingala me toyoka soni na théâtre mboka na biso no tomona te mama Teresa nani bamama Nigeria bamama top baye bamama nanyo bamama mapasa wana baye babandi kosala badiscussion kutu boye no tomona te me pourquoi ezalaka na RDC mpo ani bozala na motema mabe omona moto alati elamba sika motema ebebi omona moto atie plante sika motema ebebi eya kitoko te toloba vérité so moni mutu asala obolamu oye otangi vérité toloba vérité bozalaka motema lukuta te bozala peka te koyaka konuire baninga na internet eya bien te koyaka kopelisa moto mobo eza bien te mo mpe bogarda silence bato bagarda silence bakufaka na bango te ezala nanka te nyonso fo lekaka na émission baémission bapesa bino bambo mwa mike bapesa bino oyo na tournage kutu bozwaka yango te alors bovanda na bino kimia soko nauti félicité papa Serge Mwembo en tout cas félicitations en tout cas nzamba pambula batelo esika ozali nauti olanda émission mo ya papa Serge Mwembo amemi biso na world amemi biso mpe na mamba nzambe eza mpe bien nde bokenda bémission bongo omemi biso na mamba nzambe boyona na kolakisa biso parole de Dieu na place bozalaka na émission obandi kodénigre baninga na yo obandi kotanga bakomba baninga no na buzo boyelaka biso maloba nzambe na émission oyeno na émission bandi na koexplike na banda carrière nanga boyeboye elongo na nzambe na koma boyeboye bino boyaka koloba mabe bino boyaka kokitisa baninga bokitsaka baninga te boyaka obetela biso maloba nzambe na landi émission pasteur aye kopesa biso fox ya oluka nzambe wapesa oyoka pena moto aoloba avec force ya oluka nzambe aoloba bolamu nzambe asalela ye bino boya obeta bolamu nzambe asalela bino te ka po boyaka kodénigra bavie baninga boyaka kaka koloba buzoba ya bien te cher mama bokola bwa mikolo bokola bato bakopesa pe sila na belle vie ba conseil eya bino po bwa mikolo alors merci beaucoup na bato bolandaka biso nayebi ke na lobi nyonso o abetisami libaku na maloba nanga en tout cas limbisanga lelo nayaki penza na loba po nalandi bemission epesinga na kanda nayaki penza na loba nayaki nasala analyse nanga na ndenge nga na moneli yango ndenge nasala analyse nanga alors nalingi nanga te boya na bacommentaire bofinga boloba nalingi te kotala nde émission fongola mémoire na yo fongola matoi na yo omiyoki penza olobi te il faut ça nini il faut ça la canalise na ba conscience na biso il faut to ça la banalise et ça kate muto ayako ofunda liboso ezara bien te to luka pe to yeba mama top ba bloquer luko yeba ba bloquer pourquoi mitungisama na likambo di ba bloquer nga seke muto ayoka ki likambo na mama Teresa ba bloquer pardon luko yeba na nde tozalaka na mama top abloke ndeti nga boye nde nazalaka bien na bandeko na nga navandi boye nayoki swati mama Kimia Sara que je sali mama Kimia Sara swati B52 la mignonne swati koto mama Rebecca aime le prince nayoki boye
ba bloquer nga il faut na kende kotuna na yeba étoile ni ne Steve ya bloquer nga il faut na benga ye mama o bloquer nga ya on a bengo na numéro au problème ni toi na problème à partir ya wana nde o yeba pourquoi mutu a bloqué yo. Ezaka important. Merci mingi na bino nyonso o bolandaka biso. Alors napesi bino merci esika nyonso o bozali. Bandeko na nga soki eza mbala liboso otombe na Irsil Botelo TV. Nga nalobaka na nga toujours soki eza mbala liboso o s'abonner, o commenter, o liker, o partager et o sa nango malamu mingi. Wana nga na bino tokutani à la prochaine occasion. Soki Yesu a zongite. Merci na batu nyonso o bolandaka nga. Merci na Linda Bukulu. Merci na Princesse Alegria. Merci na Sonia officiel Yaba Sonia. Merci na Jemima Mavungu. Et merci na famille Bota Mobimba. Bisous na Bella Belvi Kandi. Ba bisous na yo esika ozali la patrona. Balobi Poutine azaka moko. Bisous na yo esika ozali mutakoma koma tika filme na defo. Bisous na yo esika ozali. Nzamba lola abatela bino. Nzamba lola azala elongo na bino. Soki nzamba azongite tokokutana na bino à la prochaine numéro. Bisous. Bye.